pena belle vie. Belle vie na c'est ça bon côté. Na scène on a photo na DV loterie. Soit qui est bon mabé. Soit disant ex-comédienne en fait. Si on a si les na dinana. On a répondre. On répondre bino. Si on commente à finga bino. Si vous avez posé à bino mbongo. Akabela bino mbongo. A personne. Ba on se ba lobi na ba bota. Imagine na scène to roza to loba na te mais so tu na scène 3D 1-0 ya musala to jouer to sisi to grand Maman Yasikeye Stanley News TV. Stanley News TV. Abo kutande live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka maman. Messieurs, bienvenue sur notre émission Lobato Yoka. Lobato Yoka présenté par Paul Mukendi. Moi, je suis Mukenyon. On a pour présenter les bino yango to plaisir. Ya kozala devant ba etando ike na bino pour na kosalela bino émission oyo bopona. Moi na suka na bino bopona Paul Mukendi na zalaka pour la bêtise te mais na zalaka pour na musala. Voilà émission e mukolo mwalelo Lobato Yoka. Nazali bongo na Suarez de la presse congolaise oyo to komeka ko betane lisolo. Ya Sila Bissel Pomba Sen Beckham oyo makambo ko inda entre bango na belle vie affaire belle vie Sila Bissel et loko ni nezolika entre dessert oyo bazalaka bien bazalaka sika moko il paraît ba wela ka poste et pas mon livre il paraît lo ba wela ka yebana kati to ko beta lisolo na ndeko na ngai ya mwasi Suarez de la presse parce que ye azala na Sila Bissel ayebi bien akopesa biso ba qualité na ye akopesa biso ba défaut na ye derrière la caméra Montréal Gimbo ma réalisateur patron na yebi ke ozala wana na assistance ya Diedo Diazo sur ça même langage nangai fungola déjà caméra bandeko ba découvrir déjà invité na biso na plateau na biso Suarez de la presse bonjour. Bonjour Paul Mukendi. Moi je suis un journaliste autrement appelé bengo homme national. Tala mo bala ba sebeli. Ba c'est un peu un journaliste ça ngai. Sauf que yo peux vomiter na l'église. Na kota. Yo peux kota. On a la choite fona kota la. Tu bon niveau bien en combo là. Kasi pour ça bon en fait ba tout ba kanisa mabe hein. Ça yo za rendre bien na ba journaliste nyonso. So pena mutazo na promesse yenda bandi. Vraiment merci. Voilà, merci bonne santé. Ouais, Dieu fait grâce tout bunda bunda kaka na malgré langa même so ba célibataire to ikaka mpiko na bona na loba lobate lobate poso na ina loba o pola loba na boité voilà boni boulot boni chaîne évolue bien ouais toujours ndana ngolo nzambe yo ika malgré ba chaîne yo komi kilo wa mtala la mkinzo TV ake mupanita ngozonga boli peka TV ba chaîne komi tellement belé mais to na choité to bunda kaka poto mato za rappeler na volonté ya bon musala ngoto sala. Voilà. Suarez, j'espère les longs na plateau au tomera ko betani solo par rapport ya ba oyo nyo sur les kanakati ya réseaux sociaux. J'espère que otala ke émission ya Mams na yo. Ouais, la Pomba Sen ya Mams nanga oyo bala bayamba ki pas Vincent Tulisi na yambaki. Na tala ki yango pena tala ki yango. Otala ki yango. D'après yo otala émission na ba impression par rapport à l'émission. Analyse no ko ça na par rapport ya ba parole na yi. Ba dire na émission. Bon en fait l'émission c'est bandeti suka o pena ya mbakisi là ezali ka koloba vérité ya o yazali ate be mususu ndeto mona tozoka air nyonso bazol créer ba buzz na bango ba polémique sur Sila Bissel ezate o yazali vrai Sila azana page B so ofandi na ye pena ndo comprendre Sila Bissel azana bon moni leone to kene surtout na mon internet oyo ba comédien ba chroniqueur ti disons na bengaka ba luka toujours ba buzz pour le total ba comédien presque ba comme na ba chaîne oui presque ba comédien ba comme na ba chaîne parce que ba luka plus bango pe batala matala ma luka ba créer so na yambi nanyo so na lobeli sur nani chaîne na remata ba comprendre de Sila nde makambo alors faut bango ba créer nde ba buzz ba actualité na bango surier pour ba chaîne etalama na atali émission e baneti suka na mona ngalo mabete c'est le mabete d'abord il y a des problématiques là on a comme que pour émission traiter baninga ba hypocrite wana et alobi mabete pour na yo alobi bien
mais na biko ya lobby ezande bongo ya lobby parce que hypocrite presque baza ba hypocrite makasi aoliano sikoyo tant qu'on beti tout robina qui se soulager abwaki mo elo mona si ozomona parce que genre ya sila nenga za to bien ay mama ka kipaka koko ya kipanete et puis pour aller quand l'émission Vincent wana ko ba kendene Lubumbashi mambo en fait là mambo ya privé hein ne Lubumbashi na mama Belvi Kandi donc mamouche de là on appelle son mbote mama place aux ali ah on peut se Belvi Kandi mbote et ouais mamouche nanga mais tokeka et ouais mamouche nga songi na otika te tokeka continue famille bota nyonso serait de la presse appelle si no mbote ba ko bisina famille bota to pesi no pe mbote la bino ya tona mamouche nanga la patrona bagenda yi bakuti opesi bango mbote te wala kuti bango bazwaka ba bisous là donc eza wana ba voyager ki bagenda yi Lubumbashi bazaki na versa suivi pe de l'autre ba voyager bagenda na Ariachou donc ils ont des familles ça fait mon Lubumbashi tout ba travailler après même maman Olive Lembe quand maman na pesi pe mbote donc basala ki déplacement voyage pour na bango moko siko Vincent de par là c'est par là na asengaki émission na SB qui a yambaye basola par rapport ya ba n'importe quoi ezoloba na monde internet ozomona ne mams aboyaki kutu mazana na choite tellement que Vincent pesa ka mutu na ye andimaki ba tout le bi andimi Vincent yambaye parce que baza bato bazaka boîte moko awa baba ba kinga kati wala baba bilobela eza pe mabete et pour nini neti boy neti biso neti nga soirée neti ko ndimira auto yamba na pa biso voilà biso kutu te oyo za pe mutu na nga ya kati ozomona ba biso to linga biso lekaka te pona ko lobela pona mutu moko po sila penda azala alinga na ete to lobela makambo na ye po atuvana important te voilà donc on va tout ba loba etika la bongo mais biso de bi vraie version ya sila ozomona so ba yambi une émission à lobi vérité avec que ba comédie baza ba hypocrite où est le mal certainement oui ezape bongo baza ba hypocrite ebele ne baza wana baleka na SB o ba ya ba tournera wana nous zero loba te ba secret ebele ba réalité ok ne malembe tant eza ozomona ba réalité ebele o ba fanda na bango to musu ba staffer ba fani bale ba meli tant que su ba boye ba beti loko voilà soirée de la presse dossier songi oyo parce que ceux qui le lobato et le bama mingi bato batunaka na SB na bato batunaka na Belair ceux qui Belair bon comment on dirait bo créer moi des camons boy Jibenawera c'est kana loba Jibenawera ouais c'est que les na YouTube polémique comment au salama o ceux qui lalo la muki au moni de mer kuna azofinga mutu na part ya mutu intel olalo la muki ese dépend na makona pe azofinga mutu na part ya mutu intel babilo kona tout eza bango ba leader bato batindika ka bango to eza ngaka bato na internet ba lobité to créer rando na biso mibale koza ko yebeza liwa mobimeza ya ndambuté parce que les gens ne savent pas que si la bisabu na Belvi Kandi baza ba responsable d'abord premièrement baza ba responsable et puis en plus mutu encourager si la bisalu pour fond la chaîne nae c'est Belvi Kandi voilà to bien ngaka aza marraine ya si la bisalu officielle les gens ne savent pas ça. Est-ce que parole rali bosso na te balo bagé Belvinde atindi kaka sila non ils ont sens te ozoma bango ndi baza wana baebi bangamna bango baza mamna bango akati o bazara nango Belvi aza rapproche maman Olive Lembe Kabila si la bisa aza rapproche maman Olive Lembe Kabila ba voyage ba déplacement ba sala bango nyonso ba spectacle na bango ba kina sala bango mibale c'est que ba wela ba poste kuna tondenge ko wela poste ndeni kasi titango lobi bongo te bagati eza classement ba joueur te pour ba wela poste même ba wela ba poste ya wela bureau ya wela bango mi bande bazana ba concurrence wana te bango bande bazana aussi la zana ba respect belé envers Belvi également pas en envers Sila donc mutamtu azana ba potentialité na yena ba capacité na ye plus mususu Belvi a ko sala te Sila o sala ngo plus mususu Sila o ko sala te Belvi o sala ngo donc ba il azo compléter muninga il pas azo compléter muninga mona monde ezala mutaye ba nyonso za raté nous autres za limité quelque part tant que on a limité par exemple une émission politique mais problème kendi place on a bêta ngo bien mais tant que une émission culturelle serait za niatia mais yo limité ozomona mais ngo bateke ngana faut tous na ba rancune non ça n'a pas de sens faut tous aller proche pour place on a en souka na bengi pole ya no anga katani c'est ça mais kolokola na ozolo ba très bien makasi et là on ne sala ka bango mibale po total la ba film na total le monde Belvia jouer na nité et pas si la tête tout le monde peut si la jouer pas Belvité mais sur total ba film aussi la joie et pas Belvité tant ya kala tant aussi les agina na chaîne té mais banaka si les ali chaîne aye c'est là qu'on est le ba na internet immature ba immature
comment va roba mambana nga bandi to ba na SB film ami balé ya liboso les Abakouk Abakouk Belvia joie voici le temps à bandi tanga bandi chaîne merci cool et attends s'il te pour plaît le moment à joie tout le monde a ma job comédie awa oyo conception ya maman Belvia zainango s'il a que jouer na ma job comédie tina makinu so makinu comédie s'il a les cabines ça ba blo on là c'est ça ba tourner ça là siko bato ba boya rejouer les puis na bato ba barater moni ko beng ça mutu na film ils ont dépendre na mukolo film et puis na scénario on a commis scénario na ya sali script na ye pour faire attendre ça ba à place au fona tia peut-être si la bisalo soit du président Junior Moyoab voilà donc so abi que rôle on t'a incarné tellement bien ça président Junior Moyoab ozomona siko jamais on va que place au fona tia Paulin mais abi que Paulin on peut c'est le meilleur ozomona et ça va casting selon scénario abi que na commis film oyo place on a qui ngani place on a qui ngani est-ce que na niveau penza Belvina si la ba on va ko rater sous ce lot na scène bako ratango te et puis on bendi bako la payroll te ndi bazarna po si la soroté na scène tu le va bien muta commis scénario azana beseka ya mutu mo boy mais si la pesa si la pesa à 10 amat pour ceci partout que tu as des cam à robeta na e on te rataraté tout est kota parce que non le va boy on est comment la sont derrière ils ont pas compte à rendre mon boy on a pas balinga pour jouer sur escamoroté bino ne surtout ba journaliste na ba comédien to ba comédienne o ba fungoli ba chaîne bato ba ya koloba na sima bato wana ba hypocrite wana bango nde batika ko créer ba pendant que tu as na c'est de Panama oh c'est mutu le ba sima caméra c'est bon fait nga pena na mutu anyata sila makasi za ese yeah oh tenko mwana oh nga na le ba vérité azana non na ba journaliste comédien oh tenga na bi positionné te c'est comme tu bi positionné tenga na lobele poani po yeba na position te non lobele ndeni fona yeba na yeba ne ba no mutu pona lobele bien detu na lo mamba sila pona yebi bien mba belvi pona yebi parce que oh tangi ko mwana na yebi te na bi position on a pena sila ça peut la hypocrisie sila ah mais bazo traiter bongo wande bato ba traiter sila na yebi te mutazanga mabete mais ko fana na sila d'abord sila za mutema ba so mona na teva za mutema mukuse asika papa te sila so final ngo d'abord ngo tsa mutu à l'aise so za na yi achono à l'aise na position nyoso et puis so ka zue loko azate ke wanga la zune to mona ba président mususu o ba président mususu ka zui etikala ka ya ye mon côté sila za bon te sila so azui il peut faut voir entre parenthèses dans la qui mon ba fan na SB les Abakouk batini moi quelque chose watina mam si et ben na si la tinda serait que zo na ke na zui mo na ngate ya ye pour nga na ndo kezo na ke na zui na pesie na bi ka mam sa ke na nga okende ni tom se passe 300 allons li 100 ay bon o ezay yo mela sucré mais ezay ngate ezay déjà muto bongo muto sala ba bolamo bongo siko aza hypocrite ndeni soki ngai na biso ngai ba pesanga ba mbongo ebele nga baze belé na TV nde ba et puis na l'équipe boye ba banga ba bi ke na otanga musu ba komona ba mais ça est important te bo banga te na loba langa te tangata mais nde baza wana ba yebi tangata mo ese sa public ba tournage belé nde baza wana ba ça rappelle la soirée si ba et puis en plus ba tenga za na sila liboso tournage mona kenda na kota ba ngiringiri boye na o jouer ngiringiri za kambu no ze bisayo tout ba artiste ngiringiri wana ba songi akomi film na jouer boye bando to ngasila wana tango mamba trophée eye pona nzonzi ngawa voilà nzonzi ngawa eye sila wana azaki trophée botaki jalousie mitima botaki moi haine moi net bango ba mutu mona soirée mo ko neuf trophée so il neuf na soirée mo ko nongo mitema se vimba ki bango ekuka ballon ay comme ba n'importe quoi pona sila nga zayi wana ba ebité ba otonga epe la sali semble na ke na ebisi mams on matana ke des tournages botana yo ki alobi na nani yo po bimiso ngiso ndetani po yo po memi po nini yo yo kotika ya na so on ba songi neti na fin no bo batongi yo oh capucé de la presse fi atika section na défaut so moni ukende ngaza wana azaka na mositel ngala ko be mukende mo capucé zo no songi tayo tongo pala ngai mais po ni ko sala ngoti obengi si par exemple na miss na bango nalo na mams na ngai kuna na ville ayene ka ngiringi pala na ba comédien ya simandako ata yo mouvement
Ba comédien ba ba comédien simanda ko ba collègue nete. Tena tina niveau la non place si la non mutuka la te carburant né aye ngingi potaka ba comédien oh ba non atana vélo te. Ata yo mojo. Si on a respecté si la te aoya te na me mara message kuna. Voilà. On me mara message kuna capitaine de la presse. Moi ça tika sexy na défaut. Na pe se mbote. Moi si mon ndam. Moi si mon ndam. Moi si mon ndam. Mtata bilamba biteni. Moi si mon ndam. Voilà. Je te salue Miss de la presse pour l'assistance na yo et merci na Bianca Zanga. Irène. Concert hein Bianca va concert la folle. Concert na biso. Pourquoi pas na Irène Mbayo, Vraiment na pe se fait mbote. Voilà. Suarez on continuera toujours na yo. Suarez. Lelo oyo. To mona deka na unazonge la question na deka pour na sota yango vraiment deka wana to mona lelo oyo bato ba jouer na SB ba jouer na Bel Air te wande ba mno bolobi lelo Jérémy alonga na pas belle vie to mona ka mambo mais belé par rapport à Jérémy mais Jérémy pe na jouer na SB te mais bon il va benda it na nga bende wana ibiso bon d'abord si la makambo na te pour on ba équivoque wana c'est a makambo na te ba tous ba jouer na Bel Air ba jouer na SB Natanga le combo. Pion Dombasi. Omar Kabon. Theresia. Bajua na nini? Ah, otangi comment nani? Theresia. Mais il peut pas gagner songi. Agenda tanga belle vie. Il pas à bon. Basé belé. Il pas à songi. Il pas à bon na. Na tuni il pas à songi. Na om soaza. Theresia Apollo ba. Oh Apollo. Theresia Apollo. Theresia. Ah mon gars. Maman Theresia oh. Et bon la Thérèse na théâtre Thérèse. Thérèse ba mi balo ebité. Otu se ba mi balé. Nani wana souci. Si tu as une tête, tu as question mambo yebi. Na zo tuna question ngala yebi. Na zo tuna Thérèse o ngala yebi. Thérèse o munene na pe avant na yolo. Kasi yo na Thérèse. Ye o songi ngala yebi. Ma ana yo o si yo kanga inde songi. Eh le moment internet ebi mai bo. Ngala yebi ne mutu moko o pataka munene lo kwa inde songi. Yende pene panza wande na yebi. Netanga kombo. Netokena pa itenga za pe. Netanga kombo. Thérèse nani? Ah, kutanga komo te ponga. La mibali o baza mikolo mibali ya linga. So moyena natanga kombo nezate. Oya linga ba mike. So nga linga mikolo. Jedo jaso sima boy. Bilo wese na téléphone za na maboko te. Kwani? OK, continue, avance. Avance. Continue. Kasongi on a lobi wana ona. Bon, na tête très ara moko. Thérèse obi wana nga na bi nga na bi. T'es pas ce deuxième Thérèse théâtre. Thérèse mo ya pembe pas joueur, pe na Bela. Aza mo munene boye. Te wana obi tom sa muchinga na bi wa munene. Mais na Bela to. Ada mo tolo boye. Wana mo tolo nga na ba hote. Nga lo ba vérité. Office complexe na ba nga mo telo pété. Et que na pas été. So na pour na bi Thérèse ye wana. Ok na pe wapi mais na bi keza yete basé belé ba menacer ngoyebi neti moneti Sarah Masiala ma menacer pour nani kapo ozara be menacer ba bobuzo bana bango ile kaka l'autre fois matanga ya nani ya papa ya Mams ya papa Joseph notre pépé wa kufa que son âme repose en paix. Mambo bimene internet que yena sa sœur Dinana la douce et paraît que tibine na ba comment musika na sila bayambaka na émission mona zo ba peme ka matanga c'est na mambo Dinana na sila voilà bayambaka pour matanga na pesa programme matanga ndenge ezala na éclaircir batu pour na omdezala ya benganga penako kasi yo na lukayo so na moni yo que no musika so na YouTube boko na banani yo boko na nene na YouTube boko matso mutasala émission foka babenga e yo zelo ko mona na ba beto so balengsa biso batambola na ba bombe na ba poche oto nina ba grenade netinga kutu na bongo na isala bia ngape na lukaka yo za posa nga ngape na luko bon comment on luka to comment on luka na pe na kiso pas voyager ake so pe tu qui faisait akio liani obi na kwa ake so pe tu na nini moi te olobi lo moi malonga na sisi ake so ba cop na akoza la keti kake kolia nini oyo yake kolia oya biftek olia ni shawarma eza biloko te merci Suarez merci dans un monde tu continueras à boire bien tu as pas la raison tu as pas la raison quand on a moninga ke kolia nini oyo mais tu bi ba zela na so mutake kolia Sarah Masiala aza fille mo aza trop orgueilleuse ah moi minene trop mi mona ramone ti moi yeso pendeni ai sanga ke ngai apa ça elo na beaucoup na problème hein ngaza na problème te yela problème nanga nga problème te pour so pour na finga na ngai po ça nga pelote mais nga na finga na ngai ete
bato batunaka ke rando yo basalo elo te na ko bien la so na finyo ko sa elo te yo banga parquet ya bagani wa kalamu o ba nani ba fifet mayamba bakendaka te ngato ke wa te ngai ngana to kutana no na nzela no awa to nikali no makofi tu to koma kalamu na santé o gata eso santé o ça risque mais tu dis Sarah penza simbio kobika Tom c'est le running serait bête et une grande musgara ma belle ne peut tolo le kimo minene mingi Tom c'est ko tanga mo bo na ko na pumbwe mais ali kofi pene simbate Tom c'est libé ndé ko esa gezo sanga mo si mais ali kofi te a boire ko ti tchangi na obete makasi na obete propre soin pe na juste ka mo anta patate mo funga mai na kati ya émission na biso to ko ba na toujours ka likambu ya Belvina Sila siko Suarez osala na Sila Bonne na tout ba question mingi na poser parce que na yebi yo osala na Sila bisalo vraiment okoye bisa biswata okosondele biswata moi quelque chose et le koni le kaka entre Sila na Belvi elo côté nani Paulin elo côté mamu so mi boy pona ni et la bi internet ko lelo na internet de ka ikomi internet bato baluga buzz bato ba actualité ala la muki chaîne ezo matate ba vie ezaka na se abi ke soki imagine tout ça non toi non toi ba confrère ba consoeur hein ça imagine que toi boye to ko sala émission mo be si connaître émission ya mbinga yebisa ngai la miniature no tielo ngane Sila na ya musika te titre Sila yango to diedo au moins c'est mambango yango sko ba tumuso mo mzo lobe mamba match mais azuka ilonga Sila atie na Belvi atie abi ke suna tina ate bilongyo ba otala chaîne nanga ba tebi ba otala kwani bato baluka plus ba buzz na bango na ba bonne na bango ba kisama na ba chaîne na ba komba Sila na komba Belvi et ça sens te c'est ça to la ndi bien Belvi na Sila bazana bango ba tala la bi ba outi voyage bato ba yoka na te ba voyager te ba lire ensemble te ba la Sila mo te ba jouer ko ba beta balle le terrain moko mais ba yoka na te mais au moins na ben terrain pour ba personne ba passe mais est-ce que ba on pas biscuit non la bi yo par exemple en scène imagine na scène to roza to lo ba te mais so na scène 3D 1-0 ya musala to jouer to sisi to kana nemo pe na Belvi Belvi na c'est bongo te na scène balobani en dehors la scène pe balobani oh mais zati ba uti ve voyage ta photo moto to moni bango mbale voyage ka ne ngolo bibone to comprendre ki bazali na voyage alors fa ka photo ba ki bazana ba iPhone 12 Pro Max pour ba ka photo mo na image pour mo na qualité image ni on pour ça ça c'est on blora ba miket au voyager maintenant avion kangi photo au terminer ni kangi photo kata la iso basala ngote nani bango mbale au début mais le basala ngote yo kasi place la fandi boye avant na belle personne ka photo akangi mais biso leti ba tout sera boye ba journaliste mo be ka fandi na Sila a ka photo na zaina Belvi atina statut na zaina Sila bisalo mais ngati ngana sala ngote voilà pour na fala ngana bango na zala ngana bango ozomona eza ba blumo ba bato blumo rolanda raté internet nezo kendele bato ba okena na ndemo ya mabe tout ka roluka ba buzz ba succès ba actualité na sima bato soki otanga ko mona soki dépanneni so dépana maneti ye na mituna ne otuna ki azano nani pour na ba position na été azara azaki mutama boke mais arata siko azo chance avec ne poto azam tama boke siko akina poto na développerie yosanga te yosanga to na poto boba misie ba ne poto développerie ka yesa ke poto na développerie soit ke bongo mabe soit disant ex comédienne en fait parce que tu l'es plus manda Irène Irène d'abord on a bandano bandana ya faut ça mbeno atala bato linga pour moi si bongo zo kozimu to ka ozo ba munoko banda tiao munoko no tiawa oya fanda na alala ne pongi na été pour ka roloba ba bilobela ba insanité na réseaux sociaux surtout pour na bato d'abord si la muninga no tete mutuno ha camarade no te Belvi na place Belvi afandi yoso dépasse de nini au fana musika na zam nani but de mère pas défendre Sila yango moni ye pas comment défendre d'abord si la tinda mutu mota défendre le mo foye bango ngwana OK et là on le bande yango ne faut pas baye ba yango si la tinda ne mutu ta yo défendre aza la porte-parole te attaché de presse te si la ndaza wana botela mutu na bino et pas benga mutu te moni les cas de mission na ba yamba yo finga bango le bela bango be si la zanata wana te si la ndaza ngakutu une fois na silika pour appeler sa réponse on a tango mambarando la Sila na dinana ngana répondre mam ça ba nga Suarez
nalinga yo pozara otambola nanga de père donc nalinga mutu aza pene nanga acopier caractère nanga ilo sila loba nanga wana ngalo wana zara bouche be yo pesani kanga munona yango moni même émission nanga ya na chaîne asila eza yo émission so tekina polémique là je salue en passant mon papa qui tire en tout cas des gros bisous mon thème ya mon avocate privé Ebinette qui tire ba gros bisous ozomona donc atinda nete mutu ayamba ye mutu talobela ye parce que bato bazara bazito na bango kaka vanda c'est direct d'ailleurs mo ba bilobela moni sila boy moni belle vie boy ils bon Alexandre temps ils ont distraction aussi la me commenter à répondre à bino si la me commenter à finga bino si vous avez pesa bino mbongo akabela bino mbongo a pesa ne bino pour ya ne social et pas za ngote a pesa mais botika ce ko lobara bilobela na sima ya kombo na yepoye arane muto la te ya to na ke mama ka kipara koko voilà mama ki kipara koko TV zali ngoma to ko ngende vuke malimbi to shite na mona ki photo mo za aussi na kati ya réseaux sociaux si la bisala tiebo oyebi boye pachaka boye basa te pachaka boye bande bo comprendre na mobali na mobali na makambo ngote soki boye je ne sais pas bato bakoye bango mwa bien bapede epiki nga na mwa mobali atiande ni boye photo na téléphone akapuse vola externe de l'exemple mo photo na tamboli makasi na tindela mpe yo tindela na tindela je dacha na minute yo mo mona déjà tindo na mona ya na page na ye na page na télécharger ya ils ont amour voilà to yiba atie boye ila kisini ni comme ils a positif ils a c'est mani po ba bi la pose ba basa azemi basa bazemi ba changa ba ono so ba lobi ala ba bota ba ono so ba bi ke ba pose ba basa azemi ba bota ba longola ba bota te aba mwasi te sila za ki bo mwasi mo ko ngona kama te na tuni azui aboso azui libumna yaye boso azui ya problème tout reste sila so azui zemi fois les réseaux sociaux ba ke na za azemi te ko sa ya bo za aye ayo wa créer no quantité ça mona ki petit sœur na ngai pe atama ina zemi ngai photo cheboy asala boy petit sœur donc suppose asika ngape na okanga na tsana boy ya comme petit peu zonga bien quand il peut une photo ça ta mo boy ça to ngana mo pose ngo c'est pas signon ça ministre de la presse et pourquoi ça boy grâce je te salue bino sera boy na bim koto on va poser boy za soute on va boy ya soute et comme il ga boy malheureusement na on maîtriser le ngote pose ngo comprendre on des aides donc non ga boy voilà ce qu'on lui connaît on za pose ala ki bon moi ça va pose ne mo be ya ye moko ce ko bozo ngo ba kaza azemi na ndeni on tambola ki déjà ah ouais so na zemi pas ba réseaux sociaux te ayo la ça va douter zemi ya ye mo so azui est-ce que nous contribuer à la cash que top pampex na carte te ils ont essayé libumuna parce que là posa na ye et puis quand je salue mon pape je salue mon pape ça place à salut ba gros bisous arrête à Paris mon pape stala mon pape ça va ya nani hein ya maman bon tu sont on va lingo ngai c'est na mboka la fani katale je te salue fille à chocho mboka na yo tanga na mama oyiba pe songi ayango ko na comprendre continue na côté sunde paps na ngai na pesi mbo de pesa za paps ya yo to ya mams to na bengi paps ton c'est ti a saki pas na raison pour paps azali ko boso paps za na efora ekota fo ataka bo za na zemi papa nazoloba ebele ba fille ya internet ya TV baze bele bazemi kuta zanga batata place ekote ba yeba te jour ekota ba yeba te sikoliko nango soki sila azui zemi za problème a moi si ya yepeza reconnu ya za moi si ah ya yepeza reconnu ni les a reconnu pape ça reconnu fa za reconnu te sila ça ma internet te voilà ça ma internet te oh faut azui mobile faut la expliquer que mobile nanga yeyo toto oh black live baoto prédoté à mon civil nani black live je suis péchant à black live donc baoto prédoté mais imagine que mobile né à moyen na nilité imagine voilà merci soirée de la presse qui bandeko bako par rapport ya bato oyo bien comme ça na biliel ya makasi par rapport ya bandeko oyo comment ba fanatique o bazo bomana ba fanatique ya Belleville ba fanatique ya Silia po eko mirando soko oyambi mutu Silia o mona batu msuba yeko finga batu mutu Silia na so yambi mutu Belleville o mona batu msuba yeko finga ba commentaire apparemment ba fanatique na bango bazana ranki mais yo lobi ke bango mi ba tika na Silisa bango mi ba le bazana bon terme batu bako retenir ni par rapport ya des artistes oyo baza ba marka époque na bango tilelo bazo marquer mais ba fanatique na bango bako mi na désordre. Voilà, et qui veut que mon frère tu vas loin tout na bango les abakoup de SCB et puis famille Bota il y a Bel Air télévision basé le moko voilà
baza eloko moko différence ezate donc ce qu'on a fanatique ya sila c'est quoi fanatique ya belle vie tout ça fanatique à belle vie c'est quoi fanatique à sila bisalo différence eza wana te totika to en fait botika babilobela na réseaux sociaux que belle vie boye que oya fingi eza yango importance c'est parce que bango mibale baza eloko moko place bafana en coulisses en PV bozala raté voilà alors botika ba les ont dit ba n'importe quoi pour na bo créer ba buzz bo luka ba abonner ba bakisama na ba chaîne bo luka ba chaîne comme monétiser bo luka monétisation na bino na ndenge ya normal que bo créer ba polémique en tout cas o aza famille libota autant na lo ba bo écouter voilà et puis bango ko ba finga pe ba famille libota te donc totika biloko wana en tout cas ça pena en importance te Baron Balé baza na bonne relation, baza à bon terme. Et puis relation profonde. Oh, et puis au moins ata bolo ba bon Balé bazara. Voyager baki ba mi balé. Production baki ba mi balé. Ba be bon ani baki ba mi balé. Ouais la poste pas mon livre ba mi balé. Ba wala raté, ba wala poste ndeni. Ba wala poste te. Foto ka bona na yo derrière question to ka bona. Yo pe longo na mutu na yo ke ba wala raté. Na lobi ka juste ndenge le ba na réseau. Voilà, malam. To poto ka bona, to ta ko mona dossier inda ki internet ça mais mika bongo na mobali na ye il paraît. Moi si mazo bi mayende mobali na ye lesbienne mo boy. Lova na ebité yo antake mopanzi sango ko mona ba capture bimaki ba voice bimaki analyse ni ngoza ko salaki par rapport ya côté la image ya Mimika Bongo oyo bananga na yebi Mimika Bongo star ti lelo na tikala oyo ka ina ba problème te lelo Mimika Bongo to mona ki moto mo bimaki ne yene mo bali na ye bon là c'est vraiment on seka pour c'est raté là-bas. En fait, affaire ba lesbienne. En fait, c'est une vie. C'est une vie comme toute le vie en fait. Bah tu parles bateau on se que oh pour na couper la mouké. Pour la maman et puis ça en pose aussi franchement. Oh, ngamo pe la monika avec ba voice ça fait ba capture bimi ya ba 200 euros 100 euros wana bon ça maman na eza vie privée na ye nga peut-être trouver na important te ya obimisa on a réseau parce que l'autre fois tout monaki liste bima kia ya ba comédien ba comédienne est-ce que les ba journaliste apparemment il y a pas il fallait yo sala tu fais sala on comprend qu'il faut faire sala faut sala ça grâce à ça ngane émission moi bi ba journaliste belé à YouTube ba ça on a grâce pas belé bon ça la mission liste ba lesbienne Mimika Bongo bozi obimisa ngombango lesbienne oni c'est sa vie privée bino bobi Mimika Bongo na vie professionnelle na étant que star o esuki pour ba fan esuki wana o aza lesbienne aza PD aza la suipacha moi c'est pas PD aza suki pe nani etali ga ye baze bela ba ole na moneti par exemple neti nani confrère na biso a PD nani olobi confrère na biso a PD le kechu pour le kechu azu pena makambu ya Mimika Bongo ye pena nde afandeli azu belango ko fingara muninga lesbienne boyebo okay ye mo mama munene ye mo fionton ozomona siko eza sensé Mimika Bongo publier aussi yo zali wa mutuno et puis les kechu za bien Mimika Bongo parce que la bien so abengi Mimika Bongo émission Mimika Bongo ayaka siko pourquoi ya luka obimisa makambu na ye tina na page ko loba Mimika Bongo nazo luka yo soki na moni yo tina YouTube Mimika Bongo pas répondre à bina royate na royate pour monde ngo ekendaka bongo eza monde ba star ekendaka bongo ba artiste basé ba star basé même na ba journaliste même ba comédien o ba ça la vie wana na bimisi bango ba muto bimisi bango azate basé belé ba ça vie wana bimisi bango azate ka Mimika Bongo ndi bo zulango ndi mapapu bo lobela ngo eza ça c'est ye mon opédé en fait maman muninga poani ozo confirmer mi bali ne belé ozo si akende la rapport mi bali ne ba bengsaka ye o alobela ngo nani ba vie na ya bomba ngo si le que tu as na rapport wana ba belé be ba chroniqueur wana o afinga wa pédé nani oh si ba finga Mimika Bongo lesbienne na problème ya vie privée na voilà merci merci Suarez et puis quand la liste zo biwa pona ba journaliste non ça on a grâce merci mais problème yo na lingi yo na yo katezila ata bo sa liste bino mo kota la ngaka boy tala tika na politika bakoma ebele omona kuta acha vimba kotota mapeka boy libandi pe pembe mais so ba bitoka voilà merci grâce to romina merci tala grâce à kotinga na munoko Suarez to romina sur émission na biso par rapport ya passage na plateau na biso bande ko ba retenir
on peut retenir que totika ba ranking moko o eza pena ko aboutir en fait na eloro te boye baraga si la bisalu na belle vie télévision baza eloro moko donc le zabakouk de SB famille Bota ya Bel Air télévision on est ensemble y a pas de souci on a penezara ya kati ba gros bisous na bino botika bato bazo ba bilobela batika ba comédien na ba comédienne botika ko bakisaka ba pilipili ba munga ba litungulu na ba vie privée ya bato eza na ngona importance te parce que ya bino mo so to bito bimisa ataka photo pour to ciao eti nga za ba ngotele bele so na bina bimisa awa auto lo ba bangi no pe bango ba ozanga ba fan ozomona neti mama ona bieza tolo mnene o alinga ba mibali o bazaka ba leki ya mibali nanga ozomona neti ye na okebisa o mama tika ba polémique ezanga so elinga batata mikolo parce que botale change nani eti so amoni ya zino yo ziko neti ngabi kenga na olinga na ngayo to yebi ngenda bongo en tout cas ba na yebi olinga batata mikolo biso ajenga so nandeni tonton c'est bon pas mikolo ndeni papa na ngai na olinge point weza ba komisa ba tonton tonton ba tonton papa za papa biso ba garçon ba maman tonton ba mère yo comme ça comment no pacha peut-être en fait na ebité donc la sens que ba retenir batika marambu wana eza important voilà ba dédicace na yo dédicace pena mingi ezara te en tout cas ba gros bisous na Amelco Presse ba gros bisous na bino et puis kalaté déjà le 30 juillet tous en barbecue wana biso sur la Tampach Beach tous wana donc tout le monde c'est $15 couple c'est $35 toya eza journée réflexion ya journée to la ti ba bigini te nini te journée pena to partager papa ya musa na biso ya éthique d'ontologie na biso pour ba chronifuati ba chronifianto o ba musala ote ba ya na Amelco Presse en tout cas biso ne moi Nezali, gros bisous na Bianca, ma concert chérie, la folle, Yaza Moupandi. Merci Penayo pour l'invitation. Merci à mon papa chéri, le colonel Daniel Massa, ma place aux Ali. Gros bisous na bois qui était avant de sa famille. Mes condoléances à mon sponsor privé, un sponsor privé à Suarez Media TV. Ibrahim MK, place aux Ali à Paris. Ma condoléances na Yango, on a vraiment. Tout le monde a boire. Eh, il faut autant la poche. La poche, tu diras moi pose pour nos bons ça. Tant que le pose. Ah, le système ya moto. Moi na boki réalité na sima. Dieu de Diazo. Ah Dieu de Diazo ma gros. L'homme de ma décision. Ya solo. O solo bia yo rango. Oh. Ou mais la papa un bon total moi veste mais ki ba yo pe kato ko ta liste so ko za kuna mabego. Toke. Bona ko boire photo cha mo boy. Bona ko boire photo cha boy. Merci à maman Sila Bissalo Bekam, Pomba Sen l'impératrice. Moi ça dit que pena banini on a ba défaut belé pona. Moi ça dit que internet na défaut, baloba waluara succès maman tonna na succès maman sanka. Ba luka on faut pas partager, yo partage à té. Au tiega minute muke dans zine. Comme de na 1500. On té maman bé. Ou me la rapport ngwendo na marambo. La capricieuse de la presse. Moi ça dit que sexy na défaut. Voilà, merci Nakiteni à moi si, merci na banderonyo sobola nagibiso, merci na ba assistance ya ba confrère ba concert nanga. Mi il est là entouré na ba basi. Yango sakanga pour les na ba la basi. Na kotika bango pété. Na kozalaka na bango. Merci na Bianca Zanga, merci na Irène Mbayo, merci na Miss de la presse congolaise, merci Nayo, merci Nadia de Diaz derrière la caméra, merci Nakiteni moi. Bon mais ça n'a mimi Nakiteni moi. Moi ça tira sexy na défaut. Bilama mikuse yena ye. Ngaye. Tala so lingi o elenya mipende na ba o. Wana kuzo bende ba fan. Obi. Nasa ngana manager. C'est promotion. OK wa. Denis les ça manager bonga ça manager. Voilà, merci na bino nyonso ngala bino. To mona ni bongo mbala sima. Ba lelo dédicace ezati. Bye yo. Mama Yasikeye Starly News TV. Starly News TV. Abo kutande live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka. Mama